nga baje wana na kota kango te ozomona kotia bana te ni mobile no kotia te ya bango mibali oyo bakoma bakoma te papa za te ya bango mibali tomonaka bato mo basala ba faux compte baza ba invisible bamonanaka te epuis towana bandoki ebele ana kati ya réseaux sociaux bandoki ebele so bakoki koatteindre yo te ngo baoluka paapindi bamona paapindi raisa kotia te eza bana kotia bafoto te nga kuso mpo na yo longola bafoto ya paapindi nyonso ezalaka na réseau sociaux nga mpe na longola nyonso yo bazala so bali basala baminiature bake koluka bafoto ya bato bandoki raisa akotia te botika kaka na position na papa aza te esili bongo manike tika moninga manike moko bino mutu oluka baproblème tango raisa koya kofingo awa po raisa bompe munoko na poche te manike to raisa koya kofingo awa ekoma ke raisa ebe ofana na bato te tala zosona suna manike atiki awa akoti na manike me manike yo mutu bandi yo mutu bandi eske mokili bomoniti mokili bomona bie bomona te tala raisa yo afandi la manike ekoma ke raisa zosona aza aboma relation ayebe ofana na bato te me bino mutu bomoni manike mutabandi raisa na journal lelo abomoni no bon nga na kiti raisa. Merci tribunal. Merci. Ma mère José, bonjour. Bonjour Yaya, bonne année. Bonne année. Ngai na lingi na bakisa kaka esika nani tribunal a lobby raisa nga kutu naza na kanda ya makasi nayebi te malgré nabelaki gripe ya makasi me nazomata lisusu te mpo mongongo na ngai eza bien te nga nalingi nayebisa yo boye Yaya na monoko na biso balobaka soki ozolanda moto aliboma yo lata bilamba nayebisa yo déjà la fois passée nga nasololaka na live te nasololaka na privé mais naye kosolola na live mpo bango bazomona po bamona peke oza pe na bamama oyo osololaka na bango basololaka na yo bazokontinue bazoloba nga nalingi nayebisa yo boye biso bato osololaka yo na privé namonaka bakoko na nga namonaka mobali na yo ça n'a rien à voir ke po bango baye koloba yo ozwa lisusu bana we expose Yaya azala mayele mobali wana aza ya yo bana wana baza ya yo kolanda bango te soki bamoni ke mobali aza te eza na problème te oza mwasi ya liboso te oyo oza femme seule na réseaux sociaux ou bien oza mwasi oyo ozangi mobali yango nazoloba pena na réseaux sociaux oyo on dirait mitu ezosala bino te koma mutu oyo aza na mobali te ozwi foto po bango basalaka yango mobali aza te ozwi foto ya mobali otie na mire po bato bamona ke oza na mobali me boyabaki boza betula nzombo obie boza banani nga pena mama mokolo boye nde naza boye nazoreflechir mutu oyo aza na mobali te nazwi mobali natie foto na ndako me fo ozala zoba kolanda bango te wana nyonso bazosala kaka po po olakisa bamona kolanda bango te po expose lisusu bana te raisa tika bana bavanda bana wana soki bana na bango baza na baéducation te balekaka na réseaux sociaux eza na mwana nyonso te et puis ça dépend ya bandako yo oza na ndaka mokie te soki ozosala live likolo bana no baza na se bambata kuna likolo baya koloba na live mpo bayoka ou bien soki oza na se bana no bakita baya koloba na live po bango bayoka bango baza banani bakomi banani pardon Yaya pardon tika koyokisa biso soni oza na bamama oza na bobokilo biso bamama tolandaka yo na bato oyo toza na bango na ndako pardon alire wana kolanda bango te yo lata bilamba lakisa bango ke oza mwasi ya libala oza mama ya bana lelo baarchive ekotikala na internet oza na bana na yo oyo bazotanga na Europe pardon Yaya kolanda bango te ko expose bana te nga pena mkono komona yo ke lokola bazosala concurrence olakisi kaka bana esili bosa na kombo nanga yango kaka na lingaki na yebisa ekolanda bango te baya bando ko expose bana te vanda soko ko répondre manike puisque biso to banda ko yebisa yo ya zo wanga na lelo yo soko beba na kina Sara ezali kolo ya manike
Yemta yaga na batu na eza ba ene na bango ndenge bazo sala ke batu oyo bakeko mata na live wana ba oyo bazana problème na yo ale bakeko finga yo siko na live wana po bakendo ko bibisa ba bêtise ko landa bango te yango na lingaka na lo pona za problème angine mungongo esala nga passe moyena lo ba mingi ezate merci. Merci maman, merci. Bonjour Aïssa. Bonjour maman Elibis. Bonne année na bino nyonso. Na ye vraiment ya le mbango Ouais, na ye bina mbango. Na ye bi makambu na bino penya te mena landi ko lobande mama o azoloba. Raisa obandi réseaux sociaux le loté. Soto tanto ba otu na bambiaka réseaux sociaux tu fais partie. To bandi na bino ti na ba YouTube ti ba TikTok e kokota boye. Oye binde ni bokendela na kati ya réseaux sociaux. Ma chérie, muto ko apprendre aux réseaux sociaux azata. Boye binde ni bo se excitaka pour pousser muto bout. Boyebi. Alors, il n'y a rien de nouveau. Bonjour ma chérie Lelo Beauté. Boyebi, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Baza ko excité yo po ya exposer bana po bango bazo matière. Mutu loko la manique. Manique ndanga zawana. Ya yebana nyoso tout du début à la fin. Baza na kati ya réseaux sociaux. Ana conseil ni opia. Yé moko vie zo bonga. Tal auti na vie atoko na ndenga zo changer vie. Asala na ville mo pembe nanga awa boina corbeille. Pona ebika manique oza la fenêtre. Osala na moulin ya corbeille. Fais gaffe à toi. Pona capable na bana ko glisser yo kakuna. Osala na mukanda mutu. Fais gaffe à toi. Tozo télémena tokoti année 2026 na pas na kacha ba anti-valeur. Tika ba anti-valeur. Ce qui te ngam na balancer yo. Kende retourne partout na réseaux sociaux, c'est qui Elibix. Ba oyebisa yo. Ba oyebisa yo à qui t'as affaire. Bazo pousser yo jusqu'au bout et exposer bana. Manika na eloko ko bomba te na vie na ye nyos za la kacha réseaux sociaux. Ndenge yango azolinga pousser yo. Kokota na ba vie na bango te, kokota na buzo ba wana te. Boyebi ndenge nini bo sala po pousser muto bu. Muto ko lakisa aux réseaux sociaux zate to kuta bino na kati ya réseaux sociaux. Depuis to banda na bino biso to zala ka ba libone apamba. To zala ka ba libone apamba mama. Muto ko lakisa aux réseaux sociaux zate. Nde bozaka ko beta na ba 12 bozaka ko se pousser au bout na banda na Facebook, YouTube. Ti yango mteke na TikTok. Et là on est là qui langa. Il y a de nouveau. Bozo changer ka ba combo, il y a ba réseau et puis bozo changer ka ba tactile ya osale là. Maniki ane loni. Maniki ane loko nini ya sika. Ayepe poto. Yepe zo beta aka batonga pe kaka ba vitamine kaka ndo moni azwi mwanzoto wana. Asa na mukanda mutu na mule ya corbeille sonne. Tanga zo babo ayebi pe ake oui, eza na mutu. Et puis quand nengo tchaka ba makele na nzela. Nzela muko musu na osimbi so touche. Ngana ko simbi so touche. Tolembi bande ba yaki bozo lukaka ba problème mokili fanda kimia te. Mokili mo fanda kimia zate. C'est quoi votre problème? Ate ba tuba obi ki ba savourer ba mbula sika. Non, bil fo bozo que ça va encore ba aneleka. Ko exposer banana yo te ko exposer mobali te. Oyo ayeba yo uta kala ebi ko zaka mwasa libala. Oza mama ya bana. Oya yebi yote aya koyoka biso comme ça ayeba que ozalaka mwasa libala mama ya bana. De toute façon on n'est pas là pour exposer nos familles. Moi je suis désolé. Hein? Na ba makamuni mususu. Oyo mono ze yango ya koloba mata awaloba. Yo oza yango ya koloba mata awaloba ngana koloba o ngana elinga na mutu. Na yebi makamba zo welela te na kuti kaka awa boye sikoyo na kuti mama na zo pesa conseil et pesa nga idée nini nga na koloba yanga na koloba c'est tout ce qui manique o ezaka na numéro nanga ce manika zo continuer benga nga na inbox na hotel sonde to sala e kitsa na onga merci Maman Elibis. Merci, bisous. Namoni ma mère, je sais pas, nani, ma mère, je sais Kitty. Bandeko. Ah. Aïssa, bisous mon amour.
Bisous bébé. Manike niangala kata mwasi ayeko sutukela mutakala na poto nyama ayeko sutukela ba filet ya poto imbécile manike lingolo banini yo tala tokoto nde esala ki yo na Kinshasa pesa merci leader na bina memaki yo na poto zoba manike yo finga Raisa yo yebi Raisa yo yebi ye manike otala zoba sutukeli réseaux sociaux sikoyo azomona TikTok ekoyeba mbwa o niangala kata masoko solo masoko makasi lokola libanga fleuve Congo niama yo manike oza mwasi yo imbécile oyo sutukela file na poto mwasi salite mama tokoto imbécile manike kolanda ete Raisa o kuna mususu awa nzoto kauka lokola grata na niama yo kaseko yo beta mama nani Chantal Bola 12 niama babimisi yo songi yo tango Raisa bandaka ba clash na YouTube na Facebook kalabine bozalaka awo zalaka nzoto Thompson niama mwasi alataka azolata ba foulard na kingo lokola mbwa ya caniche imbécile awa oyo nzoto mikuwa salita mwasi bino boliba finga bino ndenge ni banyangala kato na manike akanisi filo alataki ya rouge wana lokola mandona niama kaleso noir mandona ayeko sutukela biloko plage amoni yango yo sala succès imbécile mama mukolo oyo nzoto mipiku lokola bakacher ya États-Unis niama kubosakana te Raisa kolanda bango te yo oza na mpifo na yo oza na ora na yo salela yango kolanda bambwa salite wana te awa niama masoko ekauka lokola galette ya ba Sénégalais niama awa oyo zoba imbécile bino tokosisa bino ka ndenge wana boya osaka na Raisa niveau na bino te Raisa ebisi bino ke abota bana mabe bino boyebi banyangala kata mutu so aleki bino fo bondima kati awa munoko supu munoko etengama niama awa kunza kata kate awa kunza akata kate tala bakunze ton na senyangala kata imbécile awa zoba yo sakana bato oyo diembela siksa batu lopango ba fionto niangala kata mbwa awa oyo masoko makuanza keba na oyo loba papa zoyoka kuna limbisa nga ayo kiote papa limbisa biso tozobundela kaka niama awa masoko makuanza imbécile zoba mwasi yo mungando elesheke basi bandibu nyama mundela tangaka soyi awa makunza akataka te zoba nyangala kata tala mwasi salita zanga bilamba awa zanga bilamba yo bilamba nini yo zaka nango yo awa oyo nyama imbécile kena na kozwa kazako kata makunza wana etondio na se makolo na yo wana imbécile awa oyo na vai na se bebe oya zana tozaka wana meki tokosilisa bino ba imbécile ba nyangala kata Raisa vanda oza na ora na yo okena osanga na zoba wana ndeni masoko gratanya wana imbécile toza wana bébé. Merci beaucoup. Merci bébé. Merci. Te bolanda bango te bolanda babilo bango baloba wana te ngambali na ngazalaka bolanda bango te ngana bala na réseaux sociaux te na bala avant réseaux sociaux kono yo chambali na réseaux sociaux poani na bota avant réseaux sociaux na yo chambali na réseaux sociaux poani poani yo chai na réseaux sociaux bolanda bango te wana za babilo baloba allo bonjour allo mana dinele bokita soni nde sala batala oyebi biloko mususu ezaka biloko bopesaka bato badefi te biloko mususu eza biloko yango ebimisaka bato baridicule pourkoi toloba kiridicule eza eloko oyo ke wi ntango yo ozoloba makambo etangami eza bongo te mutu soki aye nango yango esopaka mpo nga mutu akopesanga devoir tekelakisa bana na yo mpo lelo so nalobi ke wi na bandi osala live na nga kande tokoti 15h boye tokota 15h toza deya 13h nini 14h37 ya mobali ayaka ye moko ya mwasi nde eza be papa kala mingi taoke kozwa ye ntango ozalaka wi nalobi ke nakita kamera siko na bando tala bobo bando mona bango nde bazoya nde bazokita nde bazokota na ndako soni ekosala bino
kenazo mobile nanga na signé na tia caméra soni osala bino mais qu'on a un niveau na te na komi kita na niveau wana te pourquoi na komi kita na niveau wana te parce que boza bato yo bo pouvoir ande bato ngana ebele osala bino pasi na kati bo moinanga ezaka pano oyo o bo signé bo loba ke bo lapa na réseaux sociaux ke muta koko lata ngote na kati réseaux sociaux oh bino bo signé bo loba ke bina réseaux sociaux muta koko bala te biso nous ces photos ba femme celle avec wifi ba femme celle avec concombre mais ngana ebisaka bino yanga ba otoucher te ponga ba balanga na réseaux sociaux te na boti bana na réseaux sociaux te na ena tout na réseaux sociaux boyoki na ena tout na réseaux sociaux merci papa nzamba pambola bino siko azate na telemite mai yango ba yelinga mai yango ba pesinga na senga ke mai na ba pesanga mai apesinga mai siko mibale mno pa kezo mai yango na telemite na mai te mai na melaki ona ndeko mela ndena osaba prière yango esilaki siko mai oyo manike babia muto yelingai manike mai oyo nazozo oyo ba yelingai oyo ba pesinga oyo na sengi ye awa apesinga mai na bi papa pardon pisanga mai abi problème ezate pas de problème akeya zui mai ayelinga mai siko oyo babia mutala muki na cimetière ayeko pesanga obete tata ya Jonathan Kadima obete tata ya mwana wana mususu wana muto ayeko pesanga mai oyo manike ezali babia mutaka ko zilanga mai yo tike talati bobima ba ridicule talati ngo bobima ka ba ridicule bandeko talati bobima ba ridicule talati ngo bobima ba ridicule na telemite mai yango eza malili bozomona bimi na kata frigo eza mai na nga moko na melaki na tikeki na frigo na vande wana déplacer pété aleki ngayao ayo zo chargeur chargeur na charger la na mutuka neseka papa pardon pesanga mai akiti pe na sepa zulinga pe mai ayelinga siko mai yango ba yelinga ya malili kutu oya bio ya malili sikoyo loba na ngai loba na nga sikoyo loba manike loba pe kada kata video na déplacer pété mulanga mai nazaki nango yango esilaki eza pe pepele eloko eza te na kati oyo siko eza mai ba yelinga papa muto yelinga siko eza babia muto alamuki ake kozwilanga mai yelinga bambua ba poubelle kozangelo kwa oloba soni muto ezosala bino il n'y a pas les matières de Raissa boya boloba matière exacte bandeko bo tapotelenga live ba signaler live bo tapoter live mobile azate mobile akima sikoyo babia lamuki nesi babia lamuka ke ezwilanga mai na frigo babia ka zwilinga mai na frigo ayelingai soni soni makasi ça fait mal ça fait mal na soni ba mama mikolo boya kolobaka makambo etaka meza bongo te mais bon ça le sentiment non parce que pour mon client kabino ke bolobaka manike lapa kombo na ngai ona ebisio lapa bozaka wala te chaque jour boluka batu makambo na salu eloko te mokili ezomona oyaki o matin na live nanga so lobby ne bandelika live oyo mati so balobi ke biesa kindoki muto zana ina problème te otika batu ba matana paneno ba finga ye sala analyse normale na koza na teke na na poma mutu be tiki mutu batu ba matina live ba finga na poma mutu te bo sala ngona ondeni
bosala ngono ndeni ni bandeko bosala ngo ndeni pe ebanda ndeni euta pe wapi bosala ngo ndenge nini euta pe wapi wana problème na mutu te oswani pe na mutu te me oyo lali olamuki obani ba moko finga olalo lamuki mbala moko obandi pe kofinga pourquoi otiki batu ba finga yo moko to solo la na yo aw na registre moko nini oyo lobe n'importe quoi pour nga na ina répondre muki batu ba pexing ba bitika o continuer sous bêtise ale lobi sous royal susu o sengi sous pardon toi ne bandela ne pourquoi boli ngoluka kali kam koto likambe zate toi ne bandela ne toza ne bandeli ya ne toi ne bandela ne pourquoi oluka likambe koto likambe zate pourquoi ce muta salu eloko te ozaka obligé te oyela ye wana ozaka na droit te ya koya kotuka mutu po loba n'importe quoi po na mutu aza na problème na yo te bande bozela no napelisa no munda bo excuse nga napelisa munda popindi de abimi akezwa Andrea esa ani namani molile konjo okota munda na esala bongo epele sepele fuko ye opela mbala moko bandeko mutu akozala mutema mabe boye te po moninga asali eloko te ale yo simi nzela ovandeli ye obandi kofinga ye nasali eloko te nalobi na yo eloko te kaka yo moko olali olamuki obandi kotuka Raisa kaka yo moko olali olamuki obandi kotuka nga bandeko botapote live peza signale botapote botapotelenga video botapote bandeko ndoki aka ndoki otikala kwa ndoki ebongo atake witango ozoswana tala mutu mutu ango aza na problème na yo mais oswana na mutu ana problème na yo te yo ozoswana na eka po bamona yo mokili mono ke wite na oswana na Raisa na oluka Raisa makambu soki nga naluki Raisa makambu te mutu azali te sala analyse biso totoyaka tosalaka baanalyse nakosala analyse ya Sara na olinga te nafinga Sara na olinga te nametisa bato bafinga Sara nakoloba analyse eza analyse bozo comprendre analyse eza analyse analyse te eza analyse te tango osala analyse na moninga yeba ndenge ozosalela yango ozoyoka tango osala analyse na moninga yeba analyse ndini ozosala kosala makambo kaka na sentiment mpo mokili mona yo kosala analyse te mpo mokili mona yo te Raisa aza mabe tala munoko munene lokola masoko ya ngulu nyama manike yo fana fingo penza mpo olapanga oyoki yo mpona fingo penza bien mpo lapanga mpo na libela botapote bandeko mwindo nange esala ya bongo eza bamwindo eklera makasi wana siko nde eza boepeli ozo comprendre o munoko munene bonjour 5 fois mama bonjour
wa munoko munene lokola masoka ngulu ezobimisa mwana munoko inda munoko pola papa jate ngana opesa ba défi yo moko no nengo zalo fia mampuya ovana na ndako tata mwasi na ozomikotisa misapi kuna mani kolingita bandela kando loba naka so lingito bandela kando ngana yo manike so lingito bandela kando yaka je suis prête yaka ovana na ndaka tata mwasi na ozomitia misapi ozomikotisa misapi kuna bapreve ezalaka lelo babengana pa tata mwasi na uti babengana pa tata mwasi na yo obunda na mwana tata mwasi to bunda mwana tata mwasi na ote ta munoko mulili oyo yo moko zana munoko mulili munoko etonda sola diamba sola tokotoko sola bapoudre alo yo sakana na ngai masokolo mai oyo na tuni kaka mai oyo muto ayelinga ezali babi ya mutala mukina mabele ayelinga. Bonjour Aisapine de moi. Bonjour bébé. Yoka ta soni ko? Yoka ta soni. Pourtant ozotika bato ba finga nga na salu eloko te. Manike okoyanga noa. Ozoka ta soni te. Ola babe papa zate tani ngo bimi ridicule na vandi ka na mbetwa na ipsi mbai na ngabi yela nga mai be pardon yela nga mai ayena mai ali premier zata ki pa zumula nga mai yango pa yelinga tala siko ngo bimi ridicule mobala zalaka te tala nga bo bimi ridicule soni tani bo mimi ridicule mana dile sobo ko metela mo bato ya na tanda na obana ba kotite po andiya okota na 30 andiya okota na 15h45 tayro ne okota na 30 ans. Allô, bonsoir, bonjour. Yoka soni oza pomina muninga te olingo sala ba analyse muninga opekso te me yeba nde ni osala analyse ona mutu tuka liboso ka boy na sala ka analyse me analyse ozotika bato bafinga muninga ozotika bato bafinga muninga mutu asali eloko te otiki bato bafinge na buli nini mpe pona nini bande ko tota peut partager. Allô, bonjour. Allô. Mana di bo kitisa ebo matsa mutu mususu. Tango zo finga mutu tala na mutu anga salinga yi nini pona tika batu ba finga yi. Bonjour. Allô, bonjour. Bandeko sobo matibolo bate bo kiba kitabino. Oya komi siko kimutema mabe. Oya bozo sala e komi kimutema mabe. Bolu kaka. La belle, matina makelele bwendeni. Bandeko e komi kimutema mabe.
Pona sali eloko te. Bato ko benga kasi ko babi oh. Madame Pindi yo zo mona makambezo leka kuna manike zo sala. Na tuna sali nini? Oh, manike aza kuna tiki bato bazo finga yo. Ngai bi lukuta. Na isi kutu mtona nga bitala. Na za ba prière na ngai. Nana ba prière na nga. Bonjour. Na biku nana ba prière na ngai. Bana tonga teleko na mnoko na tiete. Na meli kutu mwa mayo po ndena lobi po mungonge kaukanga te. Yamba mbangu titi, yamba mbangu. Allo bonjour ndeko matipso na live kuna yamba mbangu kuna na ndeni. Bande bato bozo senga ba demande bozo loba te. Bo comment ça sera ba jeto ndeni? Dozo sala analyse. Oye boza problème na Raissa te. Molingi ka ko sala live po fingisa Raissa. Olingi ka sala live po o finga Raissa. Ngala mbia kana musala réseaux sociaux hein. Nga wume la kata réseaux sociaux. Muta okosa nga na réseaux sociaux azate. Vous comprenez? Muta okosa nga na réseaux sociaux azate. Mutu bozolo ba soi-disant po na ba audio. Tanga ba deko grimacenga na ba live bazo kata o grimacenga. Zela ngai ya na ko sambwisa yo nga na ko sala boyoka to boyoka ete. Wala kuna na dota ya kumba ete. Ale yo mani ko ofende ko munoko wana munene lokola ngulu bazo sala opération. Munoko yinda munoko lokola musomba likaku. Oya ko loba nga loba kewi soi-disant ayebi ko fana na batu te libolo no mani ke yebo fana na batu kizenga pa mapambo yebo fana na batu yo. Yebo fana batu manike. Combien de personnes beba na bango? Muto asa kutu mutali boma makasi na kata réseaux sociaux yo manike. Pourquoi? Pour on soit na batu dans les vides. Manike, on soit na batu dans les vides na kata réseaux sociaux. Jaila ute ko pupola sala ki onini. Jaila finga ki asala ki onini. Osuki kutuna nuwana te yo. Sara wana tamu yozo tuna kasike wi ngato wele linde na sare bembe na ondema o bosa ke wi Sara soka yinenga parce que yo de Sara déjà moneke yo finga kiye oye komata na live nani na ko sala analyse ya mama ya ba Maria Tumba nani ko kutana makama mwana na ne ngolo ngato beba ina Sara. Sukoze ko tunake na Sara bobeba ni bembe na onyama yo mani kenga na to bande ko lobana te na peso ka exemple kisi njoka bande ko tuka bana na yo kisi njoka bande ko tuka bana no ngana yo na osela bana no be mission yo mo na nusinja kangisa yo to solala tatuba sala nzemba ke wi libérer manike. To kote la sasa be miso da kote la yo. Wana kuna olo bana yo te. Tango ya benga ke weza ndoki manike. Kindoki o ya yo. O sundoli bana na réseaux sociaux. Mwana na yo ya muki o sundoli ye. Allô? Liz a fongoli compte cette photo ya nani oyo ya Melfi bagando ezo ke la réseaux sociaux ezo ko bikoloka. Allô bonjour ma chérie oyebite ko mati. Allô Sera matine rek bo kite bandeko
azoloba te so bokoki te bandeko na nga omona mwana mwonso aza na kindoki aza pamba te ali azala kwa semence de trouble azaka kotrouble bolu ka rando kotorando eza te ata mutala posa oloba te bango bazaka wana po balobisa mutu boyokaki lobi nasala bino live nobeke wina kosala na ngai émission te lelo nalobaki yango boyokaki nga te nalobaki yango te nobe na osala na ngai live te lelo nasala nini napema na ngai po lelo déjà jour na nga nazala na baprière lelo kutu voir ata kokita na se ata kutu kokita ta na cuisine lelo le amoko ezalanga mwa mingai mingi pourquoi nayebi ke wi esi ya kokita na cuisine okoyoka mposa kolia ntango omona biloko nalamuki na bongisi bana nga bake classe na bandi kosasa mwa misala na nga mike na sukoli ale na simi te naye kovaa na nga na chambre nase konstate nasalika nalalaka mwa mokie mutu kutu tauti kosolola na ye awa ya suka eza mama mupepe monani exe ya papa koba mosi ya papa koba mutu ya suka kutu tauti kosolola ne ava baya kobenga nga mpona makambo ya nani oyo ya manike eza malamu te bandeko eza malamu te bino omonika tika na matisi mwana sakala na panel nanga Allô? Pardon. Maman na bango. Ça va chérie? Kofinga te. Na matina yebisa yo ofingi na sepeli te. Kiti sanga kofinga te. Limbisa. Kiti sangai. Merci chérie. Bani. Nzambe ana ko tatane na lo likambo te. Po mwena teka mutu amatia wa ezate. Mwena teka ezate. Ozo comprendre. Mwena teka ezate mutauto mata ya suka. Omo kuteka italo talika bela monie na matisi ye. Ozo comprendre bandeko. Do botika koloba makamba lokuta. Botika koloba makambu ya lokuta. Bambwa bambendre batoro babanda es. Ngana camarade na binote. Boyoki. Pe libala nanga soki bozolinga bobomango na ndenge ya butu. Ngai Raisa nakangango na butu nakangango na moi. Pe papa nanga va kufa akanga libala nanga na butu na moi. Bino boko kabola ka libala ote pe na tongo akanga ngo Jésus Christ de Nazareth akanga libala nanga na butu pe na tongo pe na moi. Point barre. Boyoki boko kabola ka libala ote boko kabola ka libala nanga te. Prevane soki bozo kota na kata libala nanga bokufa botiki libala oyo. Soki bozo kota kaka kebi boko moko luka botuche baka libala nanga boko kufa. Ba famille na bino bakolela bino. Oyoki oyo famille vanda oyo nzamba vandisa oyo bato mokili bakanga bino boza na droit ya kofungola ngo te. Boza na droit te. Papa nanga lia mbongo ya mobile nanga va kufa ya libala. Boyoki papa nanga lata veste ya mobile nanga ava kufa. Boyoki mama nanga rieta lata ba super. Boyoki bokanga kaminoko na bino bwana panziti ba peksinga na finga te. Darling, sorry.
Jesus Christ. Oh, pitié de nous. Bino, Marabo Luka bo sisango. Bon Marabo Luka bo sisango. Ngana la porte te na fungela bino. Mobile nga bala nga na réseaux sociaux te. Boyoki na boti bana nga na réseaux sociaux te. Se bozala makamu na bino o bo sala. Yakindoki bolukele na ba porte. Manike oyo la telebiso bachuna baby awa. Bachuna baby o la telebiso. Allô, bonjour. Bonjour. Bachuna bebe kindumbo mani ko lingo ba do sala na réseaux sociaux. Popando ina réseaux sociaux boyo trel ko zwa mobali ya malonga te. Allez, oyo ko latela biso bilamba bilata lata. Omoni mutu apesi bilambo lati makambute. Kindumbo lingo sala biso avant l'âge de 58 ans. Manike. Esimbite. Alo yewana. Oke ko latela biso bilamba. Oh bola kisaba nzoto. Yo manike yana nzoto yo. Wana nzoto. Senga foka petit vitamine merci. Oyoki. Na sala na bino ba rando bobe bolo ba ke wina gangaka. Me bota la santé na zala na ngo comprendre te. Muto azala mal à l'aise na libalo bete na foyer. Bete yo ke ba boto le bana koza lokwanga. Na sala na bino ba rando ati. Bon mona teka bi pesa kati makabo salaka. Eso pabino. Bo luka mutu makambo bisika likambo ezate. Bon luka makambo koto likambo ezate. Na sali eloko te manike. Na manike. Oyebi ko so mbanda na nga mataki ato. Moni oyo. Wa uto mata. Ambanda na ngai. Boyoki. Tobala na famille moko. Tobala na famille moko. Nzambe na ngai. Tobala na famille moko. Ana kata famille pindi. Vous comprenez? Voilà. Boma na mituna no boma ndoki. Bosa makambo yo. Oyo bino mo bomi yeba kake. Makambo to sala ezata na sensité. Na sali elo te. Na olinga na yeba na conscience na ngamo na mituna nzambe. Omoni yango balobi faut ba yango pepe faut ozala pe na vie de prière parce que si ozala na vie de prière o bando mona o nini nzamba o lakisa yo. Mutu nini ova nena mutu nini ova na ete. C'est ça le problème. Bosenga ba demandi. Bozaza wa bozo misu bozo ba faux compte. Bela ba demandi no so bosenga. Ba ma tabino bozo lo bate. Magaïla maman ça va bébé na moni yo gros bisous. Magalilo maman ça va bébé. Boza pe combien de personnes boza na ninia? Maman la dit Nadia, soko ko metela ngata batu moko. Allô? Maman mati sokangi miko ya nini yango ndeko? Ma Sylvie Modi, gros bisous à toi. Boni. Bonjour. Bonjour Yara Isai. Bonjour maman nangai. Boni makamuni nga nazalaki na live ebika biso toza na fête mama si aganyaki trophée donc toza penza trop occupé ya ba partage ya aussi akana ko bien maman banzembo
donc namona ko kana musika nga bozo da suka awa nini susu ya Maman, c'est gagné trophée. Gagné trophée zaki lobby na Niger azui trophée ya na ki. Félicitations à ye. A été félicitations maman, c'est vraiment pourquoi dans trophée na liboso. Okay. Mama na ngai. Lobby na sala ki live na ngai na lobaki na kota live te ko banda lelo. Lobby ti le lobby lelo na lobby pona na ba prière. Pas de solo qui peut être lobby. Na lobby na aussi sango na aussi sa ba prière na ngati mercredi. Nde na aussi sa ba prière. Banda to na la muki awa na chate lo te na munona nga. Nazwi na zaki ka kewi tang bana ba ke classe na tongo na la muki na bongisi na simbi yo mo yebi kande to zala. Na zongi na pongi na la muki na moni ba peli batu ba bengi ngai. Na yamba ki kutu te parce que na zaki olala na sisi tang na la muki na komo rappeler batu. Na rappeler batu omoni makambezo le kakuna tenga na tuni nini lisusu ezoleka nga bina ebisa bino soki moto basoki makambezo le kana réseaux sociaux bo benga ngate parce que na zape na vie privée na nga. Ezaka te ke wi nyo sonné okota ba live po et comme osala nga pe na mutu passe. Ozo comprendre faut le mo pe na tshaka pe mutu pe moi poser. Bandeko. Mama Sylvie. Nzoka tema nika fungoli live kuna. Aosela nga banaliza mabe. Aotika batu ba mata ba finganga. Moi je suis azam taliboma. Mama. Na salie ni eloko. Yanga na réseaux sociaux to na banani ko. Mama na ngai. Mama Sylvie oyebinga lelo te. Oyebinga lelo te Mama Sylvie. Tokutana nanu te. Bana na bana membre. Oui. Tokutana nanu te, mais opesanga mutema na pesa mutema. Lelo combien des années ngana toyebani. Banda tozalaka na bana membre zaka na nini? Toki na ba 2018 so 2019. Vraiment. To lunga lelo na ndenge toyeko kutokota na kati ya réseaux sociaux. Mama Sylvie déjà yokanga na registre na boka na réseaux sociaux. Mama Sylvie déjà yokanga na vendre na tout là au bordir. Soit il kamba le besoin dans le Mama Sylvie seul mabe kotoku no beti mabe. Mais jamais na koko lukana ko lukana bando vanda ka ke Mama Sylvie azana numéro na nga ki kaisa le mabe la place abenganga ke bisika no beti mabe tant que na problème na mutute o banda ko ya ko finga moto. Atiki bato bazo finga nga Mama Sylvie. Na sani mataka awa right nini bandiko Bazo mata to bazo ko na commentaire za lelo mususu mais bazo mata na panel. Mama na panel linga moko na vandi wana nazo yoka mama. Nazo yoka ezataka mutabete linga. Tangu ba azo mona pe yo azo mona yo peke oza wana. Mama azo mona ngai kutu na komele na kutu na komele. Mama na penza eseke za bando kia solo bando bake. Po eza normalité na lelo ko ni bo swalité loko te bo solo laka. Aya ko mata na panel na. Mama. Est-ce que makamuneza la kia? Mama. Lelo soki oyo ngai na beba ina sareza po na yete. Mama Sylvie ebi live na mkola liboso to salaka. Na yebi yebu tabanda makambo wana yete. Yebu tabanda okondila yo awa. Mama. Akoti on soki ale yake ya vuzuki ale yone siko lelo nde obima soki ndokola nini. Lelo onde to zabo. Pe otiki makambo wana bazwa. Oso tikiti. Bazwa. Vraiment. Lelo awa soki nazaki kutuke wi mayele te. Metengo te be basuna magali. Poyo mona kinga na osala émission ya magali nani ya mama Kongo. Magali ya matia lobi na expliquer magali ndenge nanga. Metala makamba sala ki magali. Soki ke wi nazaki mutu moko nazaki ndeti. Na makamo ndinga sala magali ona mbena magali na ministre tozungi suna rando. Mbena ministre tofinga ni suna magali. Chasi biso ko bato ya YouTube to comprendre siko makambo ango. En tout cas que rasa zoka mayele yaya. Zoka mayele. No makambo comme kindoki. Tiko soki muto azokeni na ngande timabe na kati ya réseaux sociaux. Na vanda ne kana laksa na eka ke wina za malamu na ye ke po ye azotuka ngai ngade na mutema te mutema na ngande za libende. Oyo yoka capacité ke wi muto pe mtu na saki na ye aolo bananga mabe na ndima kite na pasaki na ngoti.
hein faut loba o mais yo kana ndenge azolobela ngai ndenge nini ye alobisaka sara te me asolola na mwana sara eza kindoki mani kinga na nde kosola nete kisi njoka nde kofinga mwana ye aofinga bane anana na nani ona babia na prince babia biso zaka to bande kokotela ye to bande kolobela ye tina ndenge lelo kimi ekota be kisi njoka atika bana wana eza po biso to telemaki nango po sote mbeti lelo rendre bango continue kaka la réseau sociaux yango kobekisela bana so mpe yango kosala nini akomi kolakisa na molumbu na mwana kuta partage azwi kaka katikati azwi ndambo mpo ayoki na soni mpo atya kota ya bikini wana mwana soki babia soki nani prince apartage kaka kote ya se ayoki na soni mpo atya kote alwi kotala mama yakaisaki yango eza kokumisa ye alors bakomaki ekute eyindi botala mama bozotia place nini bozowelaka intere na bino bozowela intere bana te ka bino moko bonika bosala bazoba challenge yo bona challenge na nzoto po bato bakolakisa banzoto na mama azoluka mobali kala mingi te bokoyoka komi kotelema na bavitrine deja ekolakisa bino omona mpe ka lemsu ndenge akata balefi mpe deja komi okende mpe na balibanda bavitrine kuna akomi nde mpe koke kosala kibula na ye akomi nde kosala kibula ni sikoyo bamonaki eme aye kolela bino deya livasi ke mpo bomonaka bi atika nzoto libanda nzoto ngai oyolakisa bato na litako ngai oyolakisa bato ekemba ekuba tala ndoki openza mama Sylvie nasani eloko te nayebi mama ndenge balukaka nayebi makambo yango sans effet yelanga te pardon te mama koyela yo te yo posala mpe deja kutuna kati ya bantourage te litako yango azobaluse biso toza basoke wiseke ntango na otya video ozosanti na nzoto nyonso ezoningana me litako yango ekemba kaka boye lokola nini oyebi nayebi te ataka tu bakoko bamikolo ntango basimbaka vola leo moko baninganaka omona pe ebeti boye omona pe matako esali nini esali mwa litako esali kaka boye kota ona le parti ya mosuni na libumu ekiti kaka boye matoko yango ebimi lokola ya nani lokola ya bebele ondire otoko ya bebele mukadi ani alataki ezalaki ya nini ya chiffon nalobi matako normal to ya bebe atako tongambo navandaka na velo na matako pardon batuka matako ya bebe lokola babakisa ngo kobakisa katuka mba mama Sylvie yo ete yo kani ozana komi se compare na manike yo leki manikete mama Sylvie na ndenge okumisa teke poza na panel na nga ozaka mwasi kitoko ozaka bebe oyoki alataki ya balobi alataki ya buchu mponga na kamunga matako kwesekola yango wana ko namona esali lokola mbungi moko boye lokola mikate moko boye misali bila nini me moko tomonaka ye mwa tai ndenge nini ekangami boye boboni teka bi ekabolaki ye esali kota litako esika nango kota libumu esika nango libumu esali na nsima lokola moko te aza na bassin me tolobi teke aza na bassin te mama me forme esalamaki na aire wana ndeko zala mpenza franc zala mpenza na sage tolobi teke aza na bassin te ezalaka kozanga bassin te bassin sadire ke moto azanga bassin te moto aza na bassin toloba position oyo yango ebimelaki yango moni mwana ne ntango apiblie ye atyeka mopanzi ya likolo aboyi kotya na se mpo salite ezalaki mwa salite moko ezalaki wana presse atyaki yango te basignale live basignale ma Sylvie kaka boye kolandanga pa basignale ma Sylvie live ma Sylvie senga demande bandoki bosignale po anyanga za live na bino bandoki bosignale po na nini ma Sylvie senga demande mama namoni yo ba Sylvie senga demande voilà yo yeyo bosignale ma Sylvie po ani osali bien na okitisinga mpo kwesa eloko wana mpo nazonga omoni biso tokamwaka nayebisa puissance onga nazalaka nango nakamwaka omoni naza na 2 personnes mais naza na puissance koleka meme bato baa na 1000 personnes nayebaka te soki eloko nini naoloba awa
Oh, bozo signaler pour Annie, là, on est ma bête au bien. Tout solo là. Bandoki. Oh. Bandoki. Pour jamais batu normal bakosa biloko ma Sylvie. Na sali loko te, nini te, afungoli ka paneli, kwa bandolo ba n'importe quoi. Ba comme ça yo soana na batu nyoso wa fana na yo. Ko lata loko wana te batu so ba sala aba soana na batu tu lo ba soana o lo ko sala ku de loko wana te. Ba ko ya ko comme so njunga muko komi ka ndera ko soana na batu mais mémoire ko za so ya ko fanda te. Et ça bien te ça venir te ya. Le lo soena o lo ba soena o lo mono soena o finalement yo yaki na musala wana ana réseaux sociaux. No yo yaki na matière so ni kamwe koti o yeko nyolo sango yo ya sala pa na pa. Soko ko sala intervention na mutu bo côté la bien boy. C'est bon. Mais ça te ko ya ko soana ba comme so ko soana maman. Le ko ba bête. Ma beba kasi maman. Hein? Ma beba kasi. Non, on peut bien la tête bouchou. Manike, on m'a dit que maman. Mais ça se voit aux yeux de tous qu'elle attaque en Rolata. Aux hommes. Hein? Toujours le bas. Capture, mais n'a pas téléphone dans l'attaque en Rolata. Parce que on a un sarcelle, aïe bien, on peut bien place à Zoakango. Oh, pour place on a peut-être et des formats qui nous quittent, pas ça dans nous quittent, on a bien. Ce que place dans un tchaka bouchou. On a un sarcelle, à Lula Pecolata, Wenza, à l'Ikamp. Kenda kuna na wenda sarsele. Mbona inambona lata ke marenda wana soki marenda. Katoka mbali. Bilamba wende. Mani kena baby. Azobo yango. Angabo yango kalata ke yango te. Tala bala te buchute. Ya ko ata sonité. Quand tout le monde la ke ana balabala lina no kanga on se ba photo na tindika on partout. Na chayo pe na monyolo na mona ki maniko lingina chayo koma monyolo na kingola taka mikolo so buchu o pe misama soko no na respirer te ponga na mona ko le temps la tatango yaka musala tango bimaka o lingina chayo ngo amuta bilobela soka lingina kena ebongo na sali yo ba photo na filmo même de loin na zoomo ki to pe na boîte yango na la mama soko lingi to keno bongo bino we ba te ba bata ma baleka bino na mayele vraiment hein na ba capture no awa so po lingi na no sala ngo différence na copier tous les deux ça la copie coller tango zo ya musala na ko biso muumbu abuchu pourtant no ba bona pe so sko mayele bi ke ça na mutu mo batala nga na nzela na tie yongo bando lata ngo tongo midi poko be di lundi au lundi comme ça ma soko na zo rasu mu pepete olingi yango ko saka na batute hein yo mona batose bazoba yo ina poto kuti biswati poni bino batu babi yaka bi yela bozo me ma batu ba vidir na poto bo ba yeli passe à poto te bi passe à visa na na poto banda bo mwana la so photo là ki bo mwana na poto ti le lo na ndenge ba yeko me mona na merci à ma finga to tikala ko mona photo na bo mwana na poto te n'importe quoi bino bolinga ba comme ça tu bazoba mais bino mom tu ba no bazoba c'est quoi ton problème à ton âge là na âge na yo ko kota ka so ba bikote la mwanza ba problème te faut le krakimiati toza na bana biso so bana basi bakoli faut to luka to bongisa quand même à venir à bana wana to ko kota ka so ba bikote la mwanza te ba problème vraiment yebita biso mama to sala yango le bana ba ya futango ouais baso tala ka vina ba so to tambula malamu ba bénéficier ma malamu mais tango tambula mabe on sunga bana te yora ko na ngane ngazoloba maman je parle avec une mamie ici comme c'est ta mamie aussi mais se comporte mal elle se comporte vraiment mal. On a fait notre vie. Il est temps de te place na bilingue. Na bilingue. Moi non ça. Hein? Tout tu as pigné l'esprit vraiment. Tu robot tanga na resta te wana. Maintenant il va rester avec qui? Christian veut pas aller au salon à la challenge. On a challenge. Non maman, moi j'ai fait à manger la cuisine. Même que ça qui dans la cuisine. Voilà. Tout ce boti bana bakoli.
Protéger nos enfants. La façon de protéger nos enfants, ils ont karaté. Ils ont déjà bitumba mounene. Réseaux sociaux. Comporte-toi bien partout. Au moins, ba gay, ba bio soit la lobby kuna bana no ba ko bénéficier nango. So otambula malamu te kasi nyoso to soki yo futa bana yo. So bana ba futite e futa ba koko na yo. Vous ba rangote. Pourquoi le barabino qui sème les vents récolte la tempête? Tempête, on a un modèle belé. Tempête, on a un modèle belé. Bino kasanine. Quand on a banga liwa ou bien maladie, ou bien carrément y a un modèle. Carrément va bien carrément y a un modèle. Le constat la paix que oui au bala qui au bota qui me bana ba ok ne libosote ou bien yo mo reposa na o rester la libala. Vraiment. Nous sommes les akarmati. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Oh. Tout le bel toujours raté, tout le bel ambre raté, le bel assumé le individu. Banti valeur, bon poto, tout ça, bana poto. Communauté comme le rôle à bazoba. Vraiment. Il y aura ceux qui s'aiment, ça, on voit qu'on a poté à tata na yo. Bon, on se poté à tata na ngaïté, parce que tu as sauté à yanaït. Na karanzela, to karanzela, t'es. Tu as qui peut biso amso peut être ignorant mais tu es comme éducation. Faut la peine en bas. Bon so na poto ya tata na yo bon faut na bana na ngate anga poto. Bana babota mi awa ba maman pas comme ça. Maman non, ne publie pas ça. Maman regarde bien ton âge, c'est pas le truc de ton âge. Il y a des fois à mon qui sonnent. C'est comme ça. Bana malamba ko éduquer maman ba pas kende la nzela malamu. Comme paye maman pour ko sunga pe bana. Eh moi on a une expérience à vie boyete. Kotambula kuna te parce que soki mutameke kuna mso akene kodinda. C'est comme ça. C'est comme ça. Manika soki ne kana yunga na seriyongana. Yunga na seriyongana. Sko yomoko mwana na yo. Ya mobile na mona ki akota ki akomantaki. Et génial atate. C'est ça. Malgré tout c'est comme si vous en esprit ndenge mona mwana ngo. Au moins te yomo poso aider bana wana te. Azotala bangote, azotala ga yimo. Ozo aider bana wana tangu kete ozo contribuer l'éducation bana na yo te. Mwana na yo prince to mona qui capture des crabes à tcheli biso na réseaux sociaux. Aya commenter yango la maman de quelqu'un. Ngai pona nga. Maman na ga maman de prince Babia. Ça veut dire est-ce que ça veut dire la maman de prince Babia, la maman de prince Babia. Soginan. Ça dit beaucoup. La maman de quelqu'un. La maman de quelqu'un. Napona nga. Pona yo manike loko mona loko yo lekiba tiosa ma elle na réseau sociaux ngana so za ko le chèque. Ozo mona OK monte moi nga comme si la maman de quelqu'un. Non, ngana ko mituna la maman de quelqu'un et peut bien s'habiller. Est-ce que moi nanga assez bon, na éviter bonjour na ba hypocrisie pour nga moi no nga mobile a pesinga koko. Ah bah non maman pas comme ça. Maman pas comme ça. Nga za na ami na réseaux sociaux na ba nga parce que ba fungela nga ba TikTok ba fungela nga ba Facebook. Nyoso na sala ka ba nga batala kango. So na kema qui peut yo kakate ka kwa ko tshaka ba fleur. En tout cas moi non. Je pense que souci voilà. Akamabika na mama Raisa, akamabika na Raisa mawa, soutien na ye Raisa mawa. Ouais. Pesa mama, nzamba sunga ye kaka. Bande kona kana so ye bate so na oui maman nyango te. Na biso so nanga bwaka ki yango akangise penya commentaire ya principal ya. Bonjour. Ma Raisa appelle sur bonjour Enoch. Na moni te pona ndata bato ba osenga demander. Bonjour. Photo on est dans bakangisi yango za on a réseaux sociaux. Moi j'aurais honte à ta place hein. Moi je ne peux pas me permettre. Bonne guérison Enoch hein. Manike yozaka ngana za la koko ka moko nzamba pamboli ngana ye wana. Parce que yozana bango combien? Parce que omitia siko na place siko. Nyonso ka o makamoni soka pona Enoch. Mama boti mwana na ye bana ne ba pesi ba ba descendant mitia siko na valeur wana. Ande ba wa commenter awa. Si lelo sunde na zobe na sambo biende na batina ba miniature lelo. Mama elibis. Na oye bate makambo soke zani mama elibis na ngana zoye bate mama.
kolanda nyonso tout le monde la mine kenda bo ngai ye moka zo mona ba ka sa mwana na zo ba te eno ka ma ye ko makambo nyonso ko bibi epesanga mayele Raissa na kota asu makambi kota te na réseaux sociaux so na moni place na ko matana pesa conseil na mati na na ite so bo remarka ngabili mo botuna o mata ko nini tene ngo za ko koma ba tu na moni place na ko matana pesa conseil na ngai na pesi soki mibale misato comprendre conseil na nga ba bénéficier nango Dieu merci soki comprendre na bango te l'essentiel asalaki mosala naleki nzela nalinga su okota te natengamela boye kuna mwana susu likosi lobi kuna okoteli kuna bayokani doki nakoma kobanga bino. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Maman c'est vu abima kuna biso bobima kuna. Tant na mona ke sala ki biso ba maman na zungulu kenga bi ye. Mokili yango eza matata réseau so sango za rande boye. Na kenanga. Soki na koti c'est-à-dire na yeko baksa implice na ba o ba comprendre. On peut comprendre na tiki bino na ke. Na tiki bino na ke. Parce que oya kolobela Raissa lobi kuna exemple na opesa awa mso mona tata eli pesa kana ngai oyo olobela tata wa Raissa kuna bi tata eli pesa kana ngai donc bozo sala biso to bio to limbi conseil za moko boza rakabo moko et puis la nenga vrai so mutu bomoni boza bomoko te bopanza na kimia bozo obligé obeta na ba picte ça nous sert à rien mama elibisi mama nga bino boyebi nga banda YouTube na invita babilo misusu nga babilo mususu na kumba yango te pona mibatelaka na nga na vi mutu osungo oyebe te eza bongo leo na kolinga tika leo noso ke bina beba na mama elibisi so lelo nga na beba na mama elibisi nga na finga ma na réseaux sociaux batu ba moni nga talaka libona mutu na otanga kombo te na talaka libona mutu mais à un moment donné na finga maki ba moni elongi na nga te ba imaginer que par rapport à mon travail batu ba finga nga Namboko nga na bomba na te na fonctionnaire à l'état en dehors de ça na zana musala oh yanga mo personnel nga mo boss nango mais finga bolingi bolia na restaurant na France restaurant zaka mo comme to comme na mama na te komi tungsa te na sala publicité restaurant nga to c'est la makamche zo en ordre nan masakame zo en ordre mama elibisi mo wa ebita yebana na ebi yo mo ti la pesa abino biloko te même là na préparation soirée bon mon na elibino non préparer Saint-Valentin non préparer journée de la femme bon mon até bon mon ngote mais il na opeto pesinga na osala yo na osala yo puis oza yo moko te Raissa biso boza ebelo boko sala nga ba promotion pourquoi na yaka na ngote c'est pas encore le bon moment la bouche oreille na bato ba sepela nga ba yaka ko lia pe bango pe ba so soma ba billet nga il y aura un bon moment nzamba ko yeba ko fungula ba porte surtout muta okanga nga ozate ça au Canada ozate même yé manique si ba l'accent maman manique da sala ka pembeli boy ngabi yete aza anti valeur ponanga na mona ka anti valeur ala mutu chamenga na kozwa eloko lo kwa yambaka modèle na modèle à batou parce que tant on a un restaurant c'est musala mo za public to recevoir un modèle week-end au Canada qui déjà na ba homme d'état na bino ya Congo bazala ina kati siko ozwa mtu lokwa manika sa elo publicité à restaurant je suis désolé Attends, tu vas kimite mais et puis cette image a bien été ba luka ba to bazana ba valeur assurée pour ça image a bien expliqué oh il y a n'importe qui yete mais il faut donc continuer carrément que moi je t'assure na bana tartere ba longolo bilamba atambila ayebi bango et ça déjà trop tard ba ça bango kake pourquoi vous avez fait un fait barbare ba c'est le quoi ba zui bango leti ba kena bango ba OK kuna liboso ba déposer bango pour ba tomona ngo mingi ba déposer bango les disperser vous na misu ba olaksa kwa ba kangi bango mais ba okanga bango te oh mundela okuta bango kutu na biloka mabe baboya na poto mais ba ke kuna liboso ba négocier puis ba tiki bango ba pour ba mo ba lire pa na bango oh mbokati mani keke bana yo to na besoin banti valeur na poto te oye poto ki mubange ya ki mukolo lokwanga biso mbele to aba kuku dendo ba mikolo to sela siko ki mukolo to tiango siko na ba valeur tika barando inutile na bana oyo ba leki na yo ou bien bana na yo tika barando inutile na bango e ko futo loko moko te
wana na pesi conseil takende kwa moi c'est sûr que ça prend doit laisser ce qu'on lingite ngana aussi miso touche na kosimisa na nga touche ata so ba osala le côté mais ba longolo ka bilamba kaka boye ka ba aller pour bango ba la chef judiciaire déjà l'état yeba na yango ba na rien à perdre so ba na de biso to sala na bango ba na biso to sala na bango oh mais ça c'est notre nga ba benga nga déjà tata international tata international ça veut dire quoi oza la Tunisie Maroc école nyonso en Afrique ya bana wana naza na bango yo ya kosko ko toucher obi nga musala sala même na été na zara mutaba terrain ba kermesse libanda mutuka na nga mo manasala musala na nga bana na bakengela yango depuis to kanga ba été ti lelo zara libanda la na libanda bango ba soki par nango na biloko tout na kati tala niveau na oteka na kati ya Deliveroo na oteka na kati ya Uber Eats batu bayaka kozwa ba commande kaka bana wana parce que yo ya ko toucher tata na bango tata international vraiment pour ni na lakisa bango kibo mama na nga kibo tata na nga bakuta nga na kati ya ba anti valeur te bana ba limite ba respect. Faites des efforts ma chérie babezi ti wapi babezi ti wapi to ça ela bambula na biso poto pesa valeur na oyo bazo ya sima na biso. Raissa, encore une fois courage à toi maman Sylvie, bonne année ngana kiti na ngana ola ndabi loka na ba fenêtre. Merci Merci beaucoup, merci. Hi Tyrone. Are you okay? Are you coming ready? Well, now 5 minutes ago. Okay. Do you want to eat something? Yeah. Ngalo bagawote Raissa ibi anglais te bona solo bani. Hey, Thank God. to ga reso so oyo. Tego beta. Hola, na baro ma Sylvie. Bana babota mi wana ba dlo. Na moni derrière, ni ya kota déjà na 33 déjà kota. Waka batu Ya, mais mi côté là na écoute, ngako na ka na 33 mais ya mi côté là déjà bien avant. Bon tapoter les biso live bande bozo tapoter pété. Bon tapoter live. On tapote on partage. Bandoki. Mutu na ba Raissa tangu yo koti live okata kikutu. Okata kipo na mama na biso eni. Tangu yo Monica Rabo bazo salo. Tangu yo Monica Rabo bazo salo live brisquement aussi ça que t'es solo. Okata. Ngana vanda ngana Monica Rabo bato basala nga live kuna ona sali bango lo te ma Sylvie na nga bandeko. Na sali bango lo te ba simi tele bazo sala nga ba live bazo finga nga kuna. Bota potete ba osinale video. Video comme modindo enzamba lola Video comme mozindo. Bota pote bo partager. Nangi petra kata po bango dia ba comme mokota. Soka ndia ko tube na kati te ronde bilone. Ndeza wana ozwana. Bota pote. Bandeko. Ma Sylvie. Na vandi na nga na sali eloko te. Na kosala na sali eloko te. Na monika babengi nga. Baye bisinga balobi ke. Raissa ndenge za wana nani azofinga yo. Manika ofingo. Na tuni manika ofinga nga pourquoi? Po na sali ye nini? Biso peto yebi te kende oyoka. Azolo bela sije na lobaki lobi, nga na za mwana mabe, comment c'est possible na solo la kana mutu, na registra ka mutu babilo mo bongo. Batu misu ba ko bele balobi non. Raissa bandaki mo mosate bo mosana tabandaki na ndeko mo batu misu mala mande ko komate. Batu misu ba ofinganga. Akomi kozwana bata komi komatisa bango mama Sylvie mode. Oh. Oui. Akomi kozwa bata komi komatisa bango. Po ba finganga. Na komeli e na se kuna. Na lobi na na komeli e na se. Na lobi na nga na lobi oza zoba. Ya mama. Po ezata kutabete linga.
Ngamo ko mutu na yoki. Ndeko bataki fungola na micro mama. Pola linga bote oboni bato bayaka ka bokangi micro zo lobelo rote. Baza bato ba signala. Mama elite. Mama elite. Te wa mama libis, te mama libis akitaki na. Bona matsi. So bazolo batakita. So bazolo batakita. Ma chérie, zela sona city live awa na robenga yo po na ebisa yo makambali puta super. Mama Sylvie senga demande na ngana kita mo sana eke toucher ke kita na yo be kiti bino mibale. Zela si c'est mission sona si c'est mission na robengo po na makama puta. Merci. Ah. La place na matama Sylvie na ke matama mutu mususu na mona kwa moderateur bakendaki. Bo tapoter biso vidéo bo tapoter bo partager. Ozo comprendre ba mama. Oh matsi kuna nani kasi. Yepe banda mataki ana pa azo lobate to le soba mataki azo lobate akiti ka bongo. Oye biti kitoka ope koma be pona okita mutu moko boye loba bato baza kuna se me koto nanga na oyi batende ni bebe zo skita te. Komi bongo. Ta musoko kite omona fo fina makasi. Fo tika suso fini susu. Ga mama Sylvie, yo senga siko demande ta nangina fina bra kitaye ekebi misa subino mibale. Senga su demande mama pardon. Tana batumo bazengelo kwa oloba, baya oloba nini kewi bana babotolanga mobile ya kimanga siko obona kebi kozanga eloko kofinga raisa poso balo baboye e osimba te bato bakobo yango poso balo baboye bato bakobo yango ke bakabolo beza lokuta eza ya raisa te eza makamba ba vi na bino moko ngala ba mikete taro ndenga za wana deja ndenga yeboy nazu de biloko na ye deja na tiki wana pona lambele bango deja biloko na ye deja na tchake wana ayebi de bisika zo biloko na ye sikoyo aza mwana mukete pona ke kokanga ye mwana mukete pona ke kofanda na ye pe na boti na pe bana bakizengi te siko bayoka makamanga na nzoto ndeni po mutu na mutayebi ke ndena uti classe be na ye na pemi ali oya otala ba film na ndo otala film na oya osaba devoir na ndo osaba devoir na ye bete ke soke comique oui le msuba sala ba devoir ndenge zala ke wina poka soba basaba devoir na ba to vanda kana na salibo na ede bango soki ke wina ko ede bango te bango basala ngana okeka na tali siko bana o basaba mikolo ta na de na 14 ans moi na 14 ans déjà siko ngana bana okeka kange na nzoto ngala bana okeka kange na nzoto ya bango Andrea na ngaza na ajini. Bonsoir maman Rosalie. Boni. Andrea za déjà na 10 ans. Siko Andrea nga za na 10 ans bongo. Akene na classe na kipeke tango oyabo na zubilo na ina chelie. Tango na otela Andrea biloko a rolia. Andrea lié. Ale likolo nango. Naka siko Andrea na ke kangai. Ndake kanga bana na ngai nake bana kopsa bana nzoto bana nga bazaba kizengi te atako to bazaki ba kizengi kizengi ngake na yema wana klasi kizengi ke na yema wana klasi te ifuna na kokende kotika ka kende ko zwaka kende azaka lokola batu moko ya ba ndeti biso ba handicapé peut-être ko kwa mutati ndika yo so za na mutu te donc so sala dikamfuza la kana mutu yo bana na bango mo bazoke bazaba indépendant bango moko yo kolanda makambo ate ko répondaka te mama asina yebisaki yo tika ya ba finga yo zo vivre na biso ko to ba auto vivre to za ko to ka so ni yo ke mona passe bazo signaler biso live bango mutema na bango mabe ona mbindo wana ya kintoki wana nde bazana misana bango ya ko signaler ka ba live to bazo signaler kaka okati no na pobongo meno na poko ati bongo yati na pokwa na ndimite na sa su live na pokwa ma Sylvie na ngai ma Sylvie za nzoto te ma Sylvie la bina mona ki na live na bino bozaki na ngokuna na mona ki obeta na sengi demande kuna mati kuna na yemsenga kutu na ba yemsenga kutu apre na zalaki wana te na stick na mataki kaka na bano sala musala mususu ko partager biloko mama si na zalaki na telefone mususu na telaki ba cadeau kuna bandi ko belanga ba tuna bino mama si ba pesenga conseil bien
Babi na babi mama Raissa. Kuna place mama biso to bon biso to bon na biso makama embouteillage o to kena na biso kuna pa. Balobi na nga boy. Balobi na nga boy. Balobi mama Raissa. Teka na babiloko na yo. Zala na ndengo zala koza na ofama yo zana mosali bala tika no babiloko na oza bana na yo. Bayoki la koka jalousie parce que ba vie na bango. Eza ba vie oyo yo vivra te. Yo zana vie na oyo vivraka. Bango bazana ba vie na bango bomoni bayoki la ko jalousie. Kolanda bango te ko bango te. Sala makambu na oyo bien oyo moni ko sala. Papi senga pe conseil lobi bazaki wana ko papi senga pe conseil bien na sepela na ngopenza. Ko wa biso na fingi babi yo mtozo komana yo koko zo finga bizengi non okosi na finga bizengi. Ma Sylvie fingi bakizengi te ma Sylvie fingi te ma Sylvie alobi. Na te finga. Ngai nde mutu bafinga nga kewi na bota bana bakizengi yango ma Sylvie lobi bongo bakizengi baza bana te bana na so et puis na lobi boy soki bana baza kizengi ifa bana kokamba bango nyonso fo bakizengi so to binde to vana bana kizengi so uzana mwana kizengi batika na mataye mokote mokemika ko simba ye mokemika gangi mokemika cha makelele na lobi na sens wana na fin pour ko mataba ko loba mabebo ko na ke finga po ani c'est ça le non loba makambo so batika makambo yo pardon to solo bana muto azana bango te o pe azana ye eza pe te mutalinga eza mokana nzambe nenga pe na zabo ya mokana nzambe to mabe batumsu bafinga bakoka to sana. C'est ça. C'est ça mutamninga zo mbinga na ya misala ye mo mtaoyeba. Ngala zo senga de pe kongole bo peksa manike. Ngala zanga na ngala balibone na ngala balingala mo buzoba na ngate. Yango mona ke wiso na osala be mission na ngala bayaka kailo ko baloba na ngala nike wi. Kolobate tika. Kolobate tika. Ngala zala balibone mo bazaka très mystique ya. Mwana mobali moko boy na kombo ya dia à partir à nini mboka oyo nini babenga mboka ngonini. Mboka ngonini oyo. Ezaki soki Brésil. Batu nyoso ba mona Brésil mo mbali wana Batu tu ba mona mwana mobali wana. Ndega banda ko tukanga, nda banda ko loba n'importe quoi pona nga. Na banda ko inviter mo mbali wana na privé. Nefsenga makambo so namneke na ona réseaux sociaux ozala mabe. Ndeko na mobali ko banda ko tambola ko banda ko tala sima. Ezaka pona makama chaîne YouTube na nga. Batu nyoso na YouTube bayebi yango. Tang na banda ko loba likambo wana. Batu musu banda mona lokwa ke oui, na osa ba aventure. Merci beaucoup bébé. Mais tangu kwela ki mwana mobali wana ba sezira ki mwana mobali na bato ba yebi ka kuna ba fani na nga. Nga isa pindi na bimendo ki Mais tangu na banda ko belle la déjà bien avant. Nga tumbola mutu te. Bo mona nga na sala banalize na nga, soki analyse osala ezali na sali, so ezati na osate. Mais na olinga te mutu apotanga buzoba par rapport à likambo nga na yebite. Totika ko potana ba buzoba. Manike mi se respecté. Manike oya na poto oya ko luka pona bana yo. Omoninga biso famille so tuzana poto. Na ba tata mos na nga bazaka na poto. Nga na ba tata mos na nga bazana poto. Nga famille tata na nga ba oni so bazana poto. Ka moko mutaboya na nzela poto. Aboya nzela poto parce que sa maman pasteur abala pasteur. Ozo comprendre? Mais pas wana. Ngai Raissa famille na nga nyoso banana baleki na nga banana mama na nga. Po papa biso mtabengisa biso. Toza poto. Mani komunike ni piana. Aina poto pona oluka via bana. Ayaki na poto pona oluka via bana ni. Metaka ndeko oluka via bana ni a se concentra ki. Malgré ça qu'il est mort ya koti réseaux sociaux mo abimi. Yo ya ko luka via bana no mais tout le temps man ko saka na ba live. Tout le temps osaka wana pona ko finga ba trop torturer ba trop sala ba analyse pona bana ba pona batu. Ba rendez-vous na yo yango ya ba ngunda no ne to ebite er ni no kendango. Mais mani kena zo senga na yo mokile zo yoka no lezo kama bele zo yoka. Laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix. Soko laissez-moi en paix. Et on a très bien. Allô?
laissez-moi un peu maniquer et ça très bien. Mais si vous avez une chance de parole, ma chérie. Il va subir la conséquence. Il va subir la conséquence maniquée. Na kwa ko bima mutu mabe na kati ya réseaux sociaux. Bande ko bino pe bato botika bo ko bena komba mutu ana boyi na ngai na boyi. Ponde bozo koma komba ya mutu awa kaka le même bino moko tanga mutu ana ofunga la live bandi ko finga ngabo ke suku na boke ko komate pardon. Botu ko komela komba mutu ana otanga komba ya manike. Banda na fungola ki live na nga. Na fungola live na nga pona manike. Kindoki na bino mutu akolonga nga azate. Boko longa nga te na kindoki na bino. Manike oye koluka via bana no. Boyoki. Manike oye koluka via bana na yo. Vi na pote ze sundenge zalaki te. Vi na pote ze sundenge zalaki te. Vi lelo na poto e baby. Koka sa te so eken penda zu mukanda na facilité yo pozo mukanda na facilité non. Koluka pete mutu moka vanda wana prendre la kana kombo na yo. Chance na yo chance ken piena te. Oyoki, laissez-moi en paix. Na kosala na nga na hypocrisie. Na bloko na WhatsApp na nga pona ko inviter au ba problème. To blokane na privé mais na TikTok to tikali. Na tika ki na TikTok. Oya ko senga nga pardon, c'est fini. Mais non lingo ko tanga suna ba base ba sauce ya buzo bate. Pourquoi non linga so ba sauce ya buzo bate pour ozo finga nga trop. Na saluer le côté. Ozo matsa bato bazo finga nga. Oh na saluer nga le côté. Boyoki. Laissez-moi en paix, laissez-moi tranquille. Ça la vie non a peine fait ta vie. Soit li kam nange yeko lobate, ya yo peso yenga na lobate. Point barre. Oh peuple congolais na lobaki te, na lobaki. Yo beta ngunda o sala ngunda tozo obangisa banu nga azaba na boti na poto. Manike, nga na boti na poto. Manike, omoninga na boti na poto. Manike, nga na boti na poto, nga na mama ba British. Oyoki, nga na mama ba British. Manike, omoni titang yozo lingo ya ovanda na ngoya oswana na nga. Titang yozo lingo ya ovanda na nga oswana na nga manike, bani ko tapotelenga live bazo sinelenga live. Nga titang yozo lingo ya oswana na nga manike. Foyela nga ba British. Ozomona? Foyela nga ba British, foyela nga mukanda ba François vanda ngozo laksa nga boye. Apo ande yo sa ba discussion inutile na nga. Ozo comprendre? Foyela nga mikanda oyo. Ba British. Soko yeli nga mikanda oyo. Soko yeli nga mikanda oyo bandeko. Manike. Apo yo koloba nanga. Oyoki. Soko yelinga mikanda oyo. Ndo yo koloba nanga. Soko yelinga mikanda oyo te. Ko yo koloba nanga te. Ozo comprendre? E bembe na o manike. Oyoki. Hi my princess. Angie, how are you? Are you okay? Okay. Na okata sikoyo. Ozo comprendre.
donc ntango yo ozoya koloba na nga kokisela ngai oyo babiloko oyo ozo comprendre kokisela po fana lakisa be pokuna na nini na libanda na mpanchi wana banini ko ba mamere ko monana kokisela nga babiloko oyo oyo nazobomba bino boyo zolingo bomba mateo zolingo kola ozo comprendre tango ozo ya koluko sala rando na ngai yelanga babiloko oyo oyo nga na olakisa bo yelanga soko yako lakisa nga babiloko oyo nyonso oyo ale wana tokokani bandeko botandi babebisi nga live botandi bakomisi live na nga mabe basignale babebisi na couleur ya live yelanga babiloko tango yelinga babiloko oyo ndo vandi osi courage osi audace ya koya koloba na nga naza mama ba British oyoki ya yo okozwa eloko lelo te surtout so na bino bando kolela na kombo no tongo midi pourquoi parce que nga nasala mutu ya parole soki na vandi na komi kolela mpo na mutu wana yebaka ngo bilieki oyo bikoki tu comprends soki na bandi kolela mpo na yo soki na bandi kolela mpo na yo manike bilieki oyo bikoki oyoki voilà siko otikala komona yango te ozoyoke otikala komona yango te oyoki mbuwa musendi bato babotolaka bana bayebi bazala na mikanda bana na bandako te kendaka pa bato